liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya mungu wa mapendo na kombo ya mvidele mukulu pe na kombo ya 449 tribi ya biso loposo moindo soki toyebi yango nde tokangolami bandeko nyonso bokota na line toza na 1 heure du temps ya programme na biso pona tokabola sango elamu oye kokangola biso loposo moindo soki toyebi nde tobiki kasi soki toyebi te tokotelengana jusqu'à ce que tokozala na obligation ya kozongela bosembo ya kibobiso pona tokangolama lelo toza na bino eza mokolo ya yenga donc mokolo ya yenga lelo tozopesa sango elamu ya mateya na biso ya mokolo ya lelo ndenge toyebisa bino bomomesano ete loposo moindo abungaki nzambe ya bakoko na ye uta kala kasi lelo biso tobotami sikoyo na lotomo ya kolakisa makambo nyonso tu mpwasa yambo tobanda programme na biso ya lelo tokofongola ligne mpona bato nyonso bapose baquestion puisque tolobaki ke 3 fois par semaine tozali ouvert moto tout aza na droit opose question nyonso oyo olingi pose torépondre mpo tobotami mpona makambo oyo ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nzambe ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki kimbangu elobaki manzinga na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko onyashongo kembo na kati ya Kongo elobaki kimbangu elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nzakomba kembo na kati ya Kongo elobaki kimbangu elobaki manzinga na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nzakomba kembo na kati ya Kongo elobaki kimbangu elobaki bakoko na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko onyashongo kembo na kati ya Kongo elobaki kimbangu elobaki bakoko na Kongo ya bilenge biso toza bana nzambe yeye beglize nyonso ezokangama o na lokito ya message yao biso toye na kimbangwe yeye bato ya mokili bakosutuka o na liloba ya message yao o emibone kawenza komba emibone kawenza komba yo ba message bayelelo yo o koyembela nzambe nzamba bakoko biso toza bana nzambe yeye beglize nyonso ezokangama o na lokito ya message yao o biso bana na yo nzakomba biso bana na yo nzakomba yo bakongole bayelelo yo o koyembela nzambe yo nde nzakomba biso toza bana nzambe yeye mokili mokozala na mokitano na liloba ya message yao misoto ye na kimangwe yeye bato ya mokili bakosutuka o na liloba ya message yao o emibone kawenza komba emibone kawenza komba yo bakongole bayelelo yo o koyembela nzambe nzamba bakoko bisoda ye na kimangwe yeye bato ya mokili bakosutuka o na liloba ya message yao o bisoda ye na kimangwe yeye bato ya mokili bakosutuka o na liloba ya message yao o emibone kawenza komba
emibone kawenza komba yoyoyo bamesaje bayelelo yo koyembela nzambe nzamba bakoko kisalukya bunda banani basala kyo fumu pasizanku banani balenga kuyangalala mvuluzi kimbangu tuwa mundonga zitulombanga mama nzinga utuwa mundonga zitulombanga kisalukya bunda banani basala kyo fumu pasizanku banani balenga kuyangalala mvuluzi kimbangu tuwa mundonga zitulombanga kimpa vita utuwa mundonga zitulombanga mama makeba utuwa mundonga zitulombanga mama wanzile utuwa mundonga zitulombanga mama makeba utuwa mundonga zitulombanga kisalukya bunda banani basala kyo fumu pasizanku banani balanga kuyangalala mvuluzi kimbangu utuwa mundonga zitulombanga mama mafuta utuwa mundonga zitulombanga koko machwa utuwa mundonga zitulombanga koko mpadi utuwa mundonga zitulombanga kokotoko utuwa mundonga zitulombanga yo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobi kona yo ezali wapi oyo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobi kona yo ezali wapi awana se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na pepe ya Kongo tokoto salisusu nani na seyo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobi kona yo ezali wapi oyo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobi kona yo ezali wapi awana se nzambe alingaki yo atindi mvuluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na pepe ya Kongo tokoto salisusu nani na seyo moindo nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo nzambe aponaki yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobi kona yo ezali wapi bamindele banyokolaki loposo moindo bamindele banyokolaki mvuluzi kimbangu lelo bakanisaki yake ilibela bango bakanisaki yake ilibela kimbangu azongi na Kongo mindele bakimi desert kimbangu azongi na Kongo mindele bakimi o mvuluzi kimbangu mokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso ya potolonga bango lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso ya potolonga bango bamindele banyokolaki mama kimpavita bango bakanisaki yake ilibela kimpavita zongi na Kongo mindele bakimi deze kimpavita zongi na Kongo mindele bakimi oloposo moindo lokumu na yo nzambe asunga yo
apesa biso nguya po tolonga bango lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso nguya po tolonga bango bamindele banyokolaki mama nzinga bamindele banyokolaki mama mafuta bango bakanisaki yake ilibela bango bakanisaki yake ilibela nzinga zongi na Kongo mindele bakimi desert nzinga zongi na Kongo mindele bakimi oh mama nzinga lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso nguya po tolonga bango lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso nguya po tolonga bango bamindele banyokolaki kokompadi bamindele banyokolaki mama mafuta bamindele banyokolaki mama wanzile bango bakanisaki yake ilibela bango bakanisaki yake ilibela mama wanzila zongi na Kongo mindele bakimi desert mama wanzila zongi na Kongo mindele bakimi oh lopoto moindo lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso nguya po tolonga bango lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso nguya po tolonga bango bamindele banyokolaki mama makeba bamindele banyokolaki mama nyamega bango bakanisaki yake ilibela bango bakanisaki yake ilibela mama nyamega zongi na Kongo mindele bakimi desert mama wanzila zongi na Kongo mindele bakimi oh mama wanzile lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso nguya po tolonga bango lokumu na yo nzambe asunga yo apesa biso nguya po tolonga bango kilumbu kwiza mpe bakongo banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakoko banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bamakeba banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza wawanzile banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza banzinga banani bamona yo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo yaike mwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukula ntima
mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima bilenge bakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima bambuta bakanga sambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao atoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbanguka kwizako kwizakaka kwiza sambuno fulusu bapapa bakangama sambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima bamama bakangama sambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame ye mavanga mame ailwe ngisi wa monao batoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambi zeimo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbanguka kwizako kwizakaka kwiza sambuno fulusu kembo 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 zambia mpungu kembo siwasolwa kembo 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 mungwa mapendo kembo siwasolwa Zaya yoso kembela babo bakwikila muzambia pungu tulendo Kongo kembo 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 chema unga kembo siwasolwa kembo 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 maweja kembo siwasolwa kembo 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 vidi mukulu kembo siwasolwa zaya yoso kembela babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo kembo 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 onyashongo kembo siwasolwa liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambe mpungu tulendo ya mbanza velela pe na bakota nyonso oyo bakoko batiaki mbele elaka mpona kotalisa biso nzela lobi kokani oyo ekokangola bomoto na biso mpona tozala na lolenge ya etinda ya nzakomba nzambe ya bakoko na biso nzakomba nzambe ya mvuluzi kimbangu tobelele oyo na bokasi ya likolo na nse mpona kolongola biso kati na minyololo oyo eumeli ntango molai bondeko oyo tongaki na bakoko na biso ezalaki ya kozongisela biso mobimba ya elikya oyo tobungisaki tosengi nguya ya bikelamu nyonso mpona tozala na makasi ya kolongola momekano nyonso ezali koya liboso pe nsima na biso mvuluzi kimbangu ya solo nyokwamaki mingi mpona biso na ntina ya kolakisa biso nzela ya lobiko na biso zongisela biso mobimba ya bomoto bwa biso tobungisaki mpona toyamba nguya oyo nzakomba mpe bakoko na biso nyonso batondisaki kati na yo mapamboli nyonso olobelaki mpona bolamu ya mokili mobimba mpe eleko na biso elata biso banso na mabota na biso na misala na biso mpe na nzoto na biso mobimba mpona
kokangola mokili pe kozongisa mokili na maboko na bino bakoko na biso elongo na Nzakomba. Mvuluzi Kimbangu lakisa bokasi ya mupepe ya peve ya Kongo oyo ofongolaki bizibeli manso makangamaki pona biso utamba nzangungu na tina ya kotongela biso nzela ya bolamu ya kino suka te pona mokili mobimba. Nzambe ya bakoko na biso tobeleli yo na kombo ya likunzi ya lobiko Mvuluzi Kimbangu mimonisa kati na biso pona tolata mobimba ya mobikisi na biso Mvuluzi Kimbangu pona tolata makasi ya kokanga bazabolo nyonso. Eleko oyo ezali eleko oyo bino bopesaki biso nzela ya koyamba bokasi ya Nzakomba pona tosala nango misala ndenge na ndenge pona lobiko ya mokili mobimba. Mayele o bolobaki pona eleko na biso pe bwanya esopanela biso lokola mbula o likolo pona tokokisa mokano ya maloba na bino bambuta za bantu. Topesi bino banso bakoko na biso matondo mingi pona makanisi kitoko bozalaki na yango ya kofongola biso misu pona toyeba mokili mobimba. Bolakisa bokasi na bino liboso ya bazabolo nyonso bazali komilengela pona kosala biso mabe. Bolobaki yango polele ete bokozala na biso elongo tango nyonso pona kosukisa ndelo ya mabe oyo ezongisi biso sima tango molai. Liloba na bino kati na biso ezali nguya ya kozongisela biso mobimba ya manso pona tokokisa mokano ya pasi nyonso bomonaki etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba. Solo se solo ezali esengo mingi o bakoko balobaki ete ngonge kokoka biso bilenge tokozongela bosembo bwa bango na tina ete tokangolama mpe tolongola botutu to kotelengana to pengelele o elati mabota na biso. Tolobaki yango deja ke kati na biso ondeko ya solo ezali elongo na Nzambe bakoko na biso pamba te bango nde bapesa biso linongi ya kokundola likolo na se pona toyeba boyei na biso loposo moindo banda ebandeli kino moi mwa lelo. Lelo tofongoli premier chapitre ya mukanda na biso oyo tolobelaki sima mikolo euti koleka. Tolobaki ete tozali na buku ya liboso ya liloba ya Nzambe babengi yango lokasa. E lokasa na tolobaki eza buku ya yambo eza na 6 chapitres. Lelo siko tofongoli premier chapitre puisque tolobaki ke Nzambe bakoko na biso tokutani na ye apesi biso 444,000 livres. Alakisi biso ete uta kala bomoto oyo akabelaki biso pona tozala na ye longo na kati ya mokili ezali lolenge tozovivre lelo te. Kasi po tovivre na lolenge na biso esengeli toboma bamayele mabe nyonso oyo eyaki kosurcharge biso. Mayele mabe oyo eyaki kosurcharge biso tolobaki ke katolike eyaki kosurcharge biso puisque katolike eyaki na engumba Kinshasa to na Congo oyo babengi Royaume Congo na le 3-5 mois 1491. Kasi avant catholique aya depuis le 19 juillet 1419 na kati ya île de Mandéré tolobaki ensemble politique ya ba jésuite ba franciscain ba chestre ba dominicain amiral Diego Kao capitaine Henri capitaine Ruiz de Souza basakana epona osala étude ya 62 ans baluka ndenge nini bakoki ko défendre nzala oyo ekotele bango puisque bakomeye ba carnival bakomeye kolia na bango na bango. Ato beke biso bana lopoto moindo soki tolandi kotanga Bible maele na biso kozonga sima. Pamba te maele la Bible ezolakisa biso bokoko ya bato mosusu. Elakisa biso ba Samuel, ba Daniel, ba Eli. Bible yemo elobi ke touta mabele tozonga mabele, mais kana Bible esu balobi ke Eli azonga mabele te kasa pumbwa likolo. Alors biso tobota mpo na osamisa mundele ke bondeni bino olobi ke touta mabele tozonga mabele mais kaka koko na bino ya mundele Eli akufa te azonga mabele te me amata likolo.
yango biso pe tolobi ke biso pe bakoko na biso bakufa te pamba te tokutani na mvulusi kimbangu moko oyo tobenge lokwa likunzi ya lobiko ngonga ekoki toyembela mvulusi kimbangwe ngonga ekoki toyembela nzamba bakokoma ngonga ekoki toyembela mvulusi kimbangwe ngonga ekoki toyembela pungutu lendoma ngonga ekoki toyembela nzambe ya mpungwe ngonga ekoki toyembela onyasho ngoma ngonga ekoki toyembela mvulusi kimbangwe biso toyembela nzamba bakokoma ngonga ekoki ekoki toyembela onyasho ngoma ngonga ekoki toyembela mvulusi kimbangwe biso toyembela nzamba bakokoma donc ngonga ekoki toyembela mvulusi kimbangu mpona tukangolama tolanda bato ya lokuta te totia bosembo likolo liloba oyo eutaki likolo na nse mpona kobikisa biso na bomoto oyo toza nango lelo lelo tozolobela premier chapitre na biso tolobi toza na 1 heure ya manaka na biso après 1 heure tokofongola line mpona moko na moko kati na biso ameka kopose baquestion na ye pendant 30 minutes mpona tomanyola mpe toyanola puisque toloba ye uta kala tobungisa ye bokoko na biso kasi moi mwa lelo lokwa tokutani na mvulusi kimbangu apesi biso 1000 milliards vision héroïque na 1000 milliards vision héroïque alakisi biso mabombani ya likolo na nse alakisi biso mabombani oyo ebombami na kati ya minzoto oyo babenge étoile alakisi biso polele ete bamindele bayaki na mayele mabe batiela biso ba infrant rouge mpe batiela biso basatellite mpona babungisa biso lumière des étoiles alakisi biso polele ete ifo toyeba sekra sanza alakisi biso polele ete ifo toyeba sekra moi pamba te baeglise nyonso ezoteya na mokili ezoteyaka bible basamuel baeli me ezoteya biso nature te ntina yango wana ezongisi mayele ya mutu mwindu nsima akoti na buzoba lelo tozoloba chapitre 1 ya mokanda na biso tolobaki lokasa ezali na 6 chapitre me tofongoli nanu premier chapitre nde tolobaki toza na 444 000 livres eleki bible c'est makambo biso toyei nango toyei kozipa bible puisque bakretien bayembaki ke nzambe alobaki akotinda nzala ya bilei te nzala ya liloba mais liloba na bango déjà toyoki yango pendant 2018 année etelengani epesi biso solution te liloba sika sikoyo yango eye oyo bango bayembelaki to bayembelaki biso c'est baprophétie tout oyo bakretien bazosatandre nango ezali baprophétie oyo kimbangu apesaki mpona boyei na biso bana bilaka mpona to éclaire mokili elongwa kati na kotelengana elongwa kati na kokoso liloba ya nzambe bomwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko so tozwi chapitre 1 mokanda na biso oyo tozolobela liloba ya nzambe pamba te bato ebele bakotuna biso mituna ete o bino bozoloba makambo me mokanda eza wapi nde tomoni bakestion bato mosusu batunaki o buku eza wapi tobayeke toza na 444 000 livres non toza na livre monsieur ezolobela uniquement mabanga livre monsieur ezolobela bamai livre monsieur ezolobela mopepe ndenge efonctionnaka livre monsieur ezolobela mabele livre monsieur ezolobela banzete livre monsieur ezolobela mapata livre monsieur ezolobela sanza livre monsieur ezolobela moi livre monsieur ezolobela lolenge kani tosengeli kobatela bomoi na biso vis-à-vis ya banatire oyo nzambe apesa ya biso babengao la pharmacopée la pharmacopée ezali lokola ensemble ya traitement traditionnel mais pharmacie ya bakoko na biso babengi yango la pharmacothérapie dans la pharmacothérapie ezali pharmacie ya bakoko esika babombaka banzeta bokoko donc nde tokenda na Kinshasa tokokenda bawenze place batekaka babiloko ya bakoko tokokuta banzete babiloko ndenge na ndenge yango wana nde pharmacie ya bakoko tokozonga puisque eza na mokolo tokolobela uniquement makambo banzete eza na mokolo tolobela uniquement makambo mabanga eza mpe na mokolo tolobela uniquement ndenge nini biso tokoki kozala na mesure ya kobikisa bomoi na biso na kati ya batraitement traditionnel sans pourtant tokee koluka na kati ya bahôpital oyo bamindele bayela ye biso puisque tolobaki ke bamindele bautai na makambo na bango quelque part bapremier docteur babimaki na Suisse na 1622 jusqu'à 1644 bango nde bautai na Europe bake kokutana na ensemble oyo ezalaki na Suisse mpe babaloli makambo après bayotinda ya biso ba première croix rouge
na 1884. C'est que ba Croix Rouge bayaka o aliboso ya mindele bayaka bayibaka banzete na biso lokola mbunzi lokola Congo bololo lokola musunda lokola o tozoko benga lokola mvala. C'est que na nzete o to benga lokola musunda yango basali ba vix chinois basali ba vix camfré ba pommade camfré ba biloko ebele basali on nzeta musunda. Congo bololo na o to benga lokola mvala yango basali yango ba kinine pe basali bakisi ndenge na ndenge. Tokota makambo wana te kasi lelo toza en sujet na biso tolobi ke tobandi na chapitre ya liboso. Chapitre ya liboso mukanda na biso awa ezoloba biso makambo ebele puisque ba mikanda ezebele mukanda un congolais na toyoki te, mukanda ya Kasai na toyoki te, mukanda ya Bakongo na toyoki te, mukanda ya Katanga na toyoki te, mukanda ya Bunya ya Butembo Kalemi Equateur Mambenga Ingende Bakanza o tozoko benga lokola Ekafela pe Lisala Ngomba pe bongo na bongo plus ou moins ma province nyonso ya Congo elingo bakene nzamba lingaki biso utakala yango apesaki biso ekolo o tozo benga Congo. Na chapitre 1 tozolobela makambo etali tobandi na mutu ayambo o nzamba bako na biso tindela biso pona kolongwa libota na biso kati na kokoso babenge Mvuluzi Kimbambo. Tobandi na Mvuluzi ya yambo oyo atindamaki na nzambe ya bakoko na biso pona kolakisa biso poelele nzambe ya bakoko na biso baindo. Ça veut dire Mvuluzi Kimbambo batindaki ye po alakisa ngana yo toyeba munene ya nzamba bakoko na biso pe toyeba pourquoi nzambe wana kelaki ngana oseke nzamba bakoko na biso aza nzamba bayuda te tolobayela yake nzamba za moko pona tous les peuples du monde mais chaque peuple aza na façon na ye ya kosambela nzambe. So ba musulman bayeki babeta mitu 5 fois par jour na mabele elongi na bango po mbunzu na bango ekomona basine wana exemple lolenge na biso te. So ba chrétien bayeki na lolenga carême eza lolenge na biso te. Le fait que biso tondimi carême yango tokomi otelenga na to perdre équilibre ya nguya pe ya bomoto oyo nzambe ya pungu tulendo ya mbanza belela apesaki biso. Alors tobito bandi na chapitre 1 dans chapitre 1 et bandi mbamo na histoire ya Mvuluzi Kimbambo na kata histoire ya Mvuluzi Kimbambo tolobi ke to bandi na Mvuluzi ya yambo oyo nzambe ya bakoko na biso atindaki ye pona kolakisa biso poelele nzambe ya bakoko na biso loposo moindo pe na mayele nyonso o tosenge tosalela ye pona tozala na fréquence to pe tokota na contact. Na point mibale tokoloba ete ezalaki na mboka moko babengi Mbanza Kongo kuna na kota Bakongo tozalaki na mama moko na kombo ya Mama Kimpavita azalaki mosali pe moyembi monene ya nzambe ya bakoko na biso azalaki na mbula 22 ans. Ça veut dire Mama Kimpavita tolobai déjà que abotamaki na 1884 azali âgée de 24 ans. Elle était vierge. Le roi abotamaki na 1684 na kata royaume Congo e wanda royaume Congo kufi ba ressortissa ba panzani ba ketonga ba province. Kasi ya botami pona ayamba boye ya otozobenga le roi Mobikisi. Mokolo moko na mokolo ya jeudi le 29 juin 1706 Mama Kimpavita akendaki bilanga na bozongi na ye nzambe ya bakoko na biso apesaki ye mwana moko ya mobali etanga pesi ye mwana moko ya mobali na nzela bato bazalaki komona ye kaka na mwana pe pembeni na ye pembeni na bango na mwana ya mobali wana ezalaki na 2 personnes ya milai ba géant type bakoko na biso babimelaki ye
pe ba accompagner nzela pona ko kengela ena mwana oye alokotaki na zamba. Ça veut dire Kimbangu, maman Kimpavita Mtabota qui était tombé, que Kimbangu balakaka déjà depuis premier siècle, première année, na époque il y a bandela mokili et pas ya mama koko nzinga ou apesa amboka na biso kombo Congo. Alaba ke mobiki siagoya. Et mobiki sa yo kwe na maboko ya Kimpavita, Kimpavita zui révélation kene ko lokota mwana na kata zamba, pe akendaki azwaki mwana mobali na kata zamba kasi mwana ana misune bane kongela lokwa ba rayon soleil. Tangu ya zui mwana azozo mwana mboka des esprits de l'homme noir bako kona biso ba géant ba bimelie ba okengela gauche na droite ba memie tina kata mboka tango komi na mboka batu wana mi bale milimu wana ya loposo moindo ba limwaki e batika Kimpavita ye moko tango batika Kimpavita ye moko nde tolobi ke mokolo moko na mokolo ya jeudi ezalaki le 29 juin 1706 akendaki bilanga mama Kimpavita na bozongi na ye nzambe bakoko na biso apesaki ye mwana ya mobali na nzela bato bazalaki komona ye kaka na mwana pe pembeni na bango na mwana ezalaki na bato ya milai mibale bazalaki kokengela ye tango bakomaki na oyo tozobenga lokola mboka kuna na mbanza Kongo bato wana mibale balimwaki ya milai pe sango etambolaki partout ke mwana mwasi azalaka vierge azwi mwana wapi nde bamissionnaire protestant na bamissionnaire catholique bayaki kokanga mama Kimpavita après 3 jours ya kolokota mwana e bamemaki ye na cour ya bamissionnaire catholique. Avant d'aller kuna, asalaki 3 jours jusqu'à le 2 juillet 1706, mama Kimpavita esipa babimisaki batumbaki moto epaya Monsieur Lorenzo Daluka babenge Monsieur Laurent na Monsieur Bernard babenge Monsieur Bernardo atindaki basukuna bayaka batumba luka bakoni po batumba mama evuvulu mama Kimpavita pe batumbaki ye na ngomba ya evuvulu na le 2 juillet 1706 pamindele batindaki batu bayei kokanga pe koluka bakoni na tina ete batumba mama Kimpavita na mwana na mkongo na tobike na le 2 juillet 1706 pamindele batindaki batu baya kotumba de kokanga mama Kimpavita na mwana na ye oya lokotaki pe Monsieur Lorenzo babengi ye Laurent aza portugais Monsieur Lorenzo Daluka babengi ye portugais azalaki azwaki mibeko bake Monsieur Lorenzo Daluka azwaki mibeko ya koboma mama na mwana pe batumbaki mama na ngomba ya evuvulu bolimbisi liloba ya Nzambe tolobaki déjà soki tozali na mateya inutile ya kobenga na groupe puisque ezo déranger biso donc toza déjà na ligne na Facebook kota na ligne olanda biso na bokebi nyonso pongola meso oboyi bakoko na biso fimbu yake oswani na Kongo nzana libu toza déjà na ligne émission déjà bandaki tobandaki déjà tobandaki toyembi tosali losambo siko tobandi déjà mateya toza na Facebook déjà en direct toza déjà en live toza déjà en live allo maman Tembe allo maman Tembe allo bakoko toza déjà en ligne bo rejoindre biso na Facebook
bolimbisi muke pamba te bandeko mpe bazobenga biso bipai na bipai mpona bayeba soki toza na ligne yango tolobi ke toza deja na ligne mutu nyonso kota na Facebook en direct olanda manaka ya mokolo lelo puisque ezali très important ya koyeba mobimba ya kimbangu awutaki wapi pamba te bato ya lokuta bazali kobalola makambo na kimbangu mpona koexploite bandeko na bango mbongo yango biso tobotami mpona koboma misala wana nyonso tolakisa polele misala ya kimbangu ezalaki na grandeur nini mpona tose retrouve na bolamu ya bomoto na biso tobika mvulusi kimbangu balokotaki epai mama Kimpavita na le 29 juin 1706 pe basango ya catholique batumbaki ye moto na basango ya protestant batumbaki mama Kimpavita moto na mwana to batumbi ye moto na mwana mama Kimpavita tombolaki mwana na mbala mibale na likolo pe alobaki ete kongo batela bana mwana oyo akozonga na mokili na nsima mikolo kombo na ye kozala kimbangu etant mama Kimpavita aloba ye makambo wana ndenge tolobi ke na mokolo moko na mokolo mwa jeudi le 29 juin 1706 mama Kimpavita akendaki bilanga na bozongi na ye nzambe ya bakoko na biso apesaki ye mwana moko ya mobali na nzela bato bazalaki komona ye kaka na mwana wana kasi pembeni na bango moto moko ya molai azalaki kokengela bato mibale ya milai bazalaki kokengela bango na gauche pe na droite kasi ntango bakoma ye na mboka bato wana balimwaki mpe sango etambolaki mboka mombaka ya Kimpavita aza vierge azalaka na mobali te me ndenge nini aye na mwana na mboka nde basango bazwaki décision na bamissionnaire protestant mpona babotola ye mwana ye mpe babotoli ye mwana wana balingai babotola ye mwana bamonaki démonstration nzoto ya mwana na ya mama ezosangana ntango bamoni nzoto ya mwana na ya mama ezosangana bakati na bambeli ezokatana te susi na bango ezalaki bazwa mwana bakende na ye quotidien makambo nini oyo aza nango na kati na ye na laboratoire magique oyo ezalaki na Rome kasi bamona ye nzoto ya mwana ya mama ezosangana nde batumbaki mama na mwana na le 2 juillet 1706 bamindele batindaki batu bayindo basuku na bayaka bakeye koluka bakoni pe kokanga mama Kimpavita na mwana kotumba ye tolobi monsieur Lorenzo azaki portugais na monsieur oyo tozobenga lokola monsieur Lorenzo azaki portugais apesaki mibeko ya kokanga pe koboma mama Kimpavita azalaki ye moko te totangi na monsieur Bernardo etant batumba ye mama Kimpavita atomboli ye mwana na likolo 2 fois abi kongo batela bana mwana oyo akozonga na nsima mikolo na kombo ya kimbangu ntango babwaki mama Kimpavita na moto oyo alakaki kongo tala pasi ekomeli biso kasi mwana oyo bobominga na ye akozonga na kombo ya mvulusi kimbangu dia ntungunu akialwenga akozala mobikisi pe akozala mosalisi ya liboto na biso loposo moindo akolongola biso kati na minyololo ya bowumbu nyonso aofongola makanisi na biso pe akotonisa biso na boyebi ya solo mpona totya égalité na tous les peuples du monde. Ça veut dire kimbangu ayaki na justice ya liloba ya nzambe mpona kotalisa mutu mwindu ke tozali biso nyonso tu ba peuple ya Nzakomba. Voilà ndenge makambo elekaki pe tango mama Kimpavita tomboli mwana mbala mibale na likolo bamonaki moto ebeti lokito batala boye na butu baye komona mwana na kati na sanza wana le 2 juillet 1706 bamoni mama Kimpavita na mwana na kati ya sanza babombi makambo wana bakosi ke dimanche bapekisaki bato bakota zamba mama Kimpavita akotaki zamba pe akendaki kokutana na
oyo tozobenga lokola bakatolike balobaki mama Kimpavita akendaki kokuta na mwana bango balobi dimanche bapekisaki bato bakota zamba kasi elenge mwasi ya loposo moyindo akotaki zamba mpe akutana ye na mwana na likolo elembo yango etikala kuna na sanza kobanda mbula wana ya le 2 juillet 1706 jusqu'à 1884 elembo wana etikalaki depuis 1706 batumai mama Kimpavita jusqu'à 1884 nde Kimpavita azongeli bosembo ya Nzakomba mpona kotalisa biso manaka nini oyo Nzambe ya Mpungutulendo ya Mbanza Velela apesaki kati na ye bandeko bolanda biso na bokebi nyonso pamba te makambo tozali koloba tolokoti yango te kati toloba eke tokutani na Mvuluzi Kimbangu na mpwasa na ndoto te me na bomoto na ye mobimba ye nde mutu apesi biso manaka mwa sika mpona tolongwa libota na biso oyo ezali kotelengana lelo na pasi yango tobike na likolo depuis batumba mama Kimpavita na le 2 juillet 1706 elembo wana etikalaka kuna na sanza kobanda mbula wana ya 1706 kino 1881 kaka mbula yango lokito makasi eyokanaki na likolo mabanga moko eutaki na ngomba eutaki na sanza pe ekitaki na ngomba ya Mangengenge na Kinshasa sanza na moi bakutanaki comme éclipse na likolo sanza ekomaki na bilembo ebele pe minzoto o babengi lokwa étoile filante ekomi komimonisa étoile filante ekomi komimonisa basali ya Nzambe o bazalaka na eleko wana bakomaki koloba makambo ya kimbangu koko ngeli mokonzi ya mboka Bolobo nde akendaka na ngambo ya Mangengenge mpona kotala maye o malekaka kuna makambo ya Nzambe eyaka makasi na periode wana ya 1706 jusqu'à 1884 toyi makambo ya Nzambe eyaki makasi na mboka pe bamindele basepelaka te toloba makambo ya Nzambe ya bakoko na biso babandaka kokanga bato a partir ya 1706 1881 bakomi kokanga bato banso oyo bazalaki koloba makambo ya Nzambe komema bango epai na bango na poto na ntina ete bafongola bango to mpe bayebisa bango bwanya mpe mayele ya Nzambe bakoko na biso yavedi makambo tozoloba ke bamindele basepelaka te mpona makambo wana nyonso elekaka bakomaki kokanga loposo moyindo oyo nyonso bazalaki na bwanya oyo bandeki kolandela suivi ya makambo ya kimbangu mpe komema bango na poto yango lelo tomoni histoire ekomi tripote na 1883 nde roi Léopold II atindaki bamissionnaire to mpe bamindele mpona baya kolakisa biso Nzambe ya bakoko na bango epai na biso sima ya koyeba bokasi ya Nzambe bakoko na biso ça veut dire sima bamindele badécouvrir bokasi ya Nzambe bakoko na biso ke aleki bango na nguya mpe azali likolo na nyonso nde basaki tripotage roi Léopold II otinda biso bamissionnaire baye sikoyo na makambo etali kosemisa évangélisation oyo lelo ngana oyo tolata tokoma bakretien kaka na mbula yango elembo ya Mvuluzi Kimbangu emonanaka na mboka Mbanza Sanda na kati ya mabanga babengi grotte oyo eza na bakongo esalama lokola ndaku pe bakoko na biso ya mikuse babengi bango bambolongolo babimaka na eleko yango bamisusu babengaka bango Armageddon mais kombo na bango véritable tobengaka bango bampadi. Mais la définition des esprits planétaires, tobengi bango comme les esprits de la justice de l'homme noir. Bamindele o bazalaka na
mboka ngombe lutete ya ba protestant bazala ko kende kotala makamusi nyonso oye bande koleka kuna avant boye ya Mvuluzi Kimbangu. Awa Mvuluzi Kimbangu baye kolokota ye na mboka Mbanza Sanda na ba Kongo epa ya mama Louise Makese aza munyanga na papa Kuyela Nzazi azali muyombe bango mibale bazaki baboyi na kati ya protestant ya famille protestant ya ngombe lutete bazwaki mwana wana na zamba ya manyanga likola libanga pe bamemaki epa ba missionnaire ba livraki epa ba missionnaire bazwaki mwana bakendaki na ye babatize na rivière Ntumba na kombo ya Simon Kimbangu metanga akolaki aboyaki kombo ya Kimbangu kombo ya Simon alobaki kombo na ye Kimbangu elingo bake batu to bazobenge Simon baza dans la perdition ba ebiete so kika mutu azobenga Kimbangu Simon yebake azali mutu ya corruption azali esclave. C'est que les Kimbangistes sont des petits esclaves puisque tous les loyaux, ils ont toujours Kimbangu na boumbu. Mais ngana to botam siko poto boma. Boumbu o balatisa ki biso ya ba identifiant différent. To zong sa identité na biso pona to lata siko bokasi o to perdaki. Ya to lobi ke Kimbangu akola ki na ngombe lutete na maboka ba protestant abalate pe abotate. Tobi papa na ye kombo na ye papa moboko likombo Kuyela Nzazi na mama moboko likombo na ye Louise Makese bango mibale batu ya ba Kongo papa azalaki molambi ya bamindele donc cuisinier ya bamindele pe azalaki kobikisa batu na bakisi ya bokoko bipai binso babandaka ipai biso abandaka koyeba na minzoto likolo. C'est papa na petanga bando tambola azali pe komona pe babilembo a partir ya minzoto na likolo. Bamindele bayoka sango pe bakendaka kotala ye tango balokotaka ye kuna na zamba ya manyanga. Akolaka mokolo moko akendaka kokutana na papa ya ba papa diangenda kombo na ye papa Kapata Kupenda aza bisingombe amemaka papa Kapata Kupenda banda na roi Ntumba na nzela bakutanaki na mama moko na kombo ya Kinzembo mama Kinzembo yende otolobaiki aza tata mwasa ba papa diangenda me bango ba falsifia masolo to baiki biso to bota mpoto vana bango mesa moko to chama kamboli kona mesa batambatu bacha bosembo na bango pona mokile jije. Kimbangu asalisaki mama Kinzembo tata mwasa wa papa diangenda na mikumba pe bakomaka na mboka. Tawa bakendaka zamba Kimbangu asalaka premier makamu isi na ye mbila bakendaka luka mbila bazwaka mbila kopola me Kimbangu tanga simi mbila ana ekomi mbila ya malamu pe ekomi mbila ya sombe. Tawa bakomaka bakendaka na papa Kapata Kupenda na zamba kotala mbila nde azwaka mbila moko ya kopola akomisi yango ya kitoko pe ekomi ya sombe wana nde makamu isi na ye ya liboso pe ebandeli ya mosala ya nzambe bakoko na biso me wana Kimbangu nano akomi Kimbangu ya 1921. Ça veut dire atuzobeta parcours na uti na pas ba protestant après abiksi tata mwasa ba papa diangenda donc tuzobeta ba parcours azan ba parcours ebele nde Kimbangu akomaka kokende kosala bipai biso kasi azalaka na lifuti te ekomaka na le 18 mars 1921 bandeko nde akomaki na Matadi Mayo wana uti Kinshasa. C'est que Kimbangu azalaki na ba Congo depuis 1887 tomba lokotie bakena ye pa ba protestant na ngombe lutete ba protestant ba bokoli eti ba baptisé na kombo Simon Kimbangu mais na 1914 atelemela ye bango ateyaki Bible na ndenge na contrediraki bango nde ba eko bengana ye na protestant to ba bengana ya protestant akenda ko vanda na Mbanza Sanda akenda kambate puisque na 1914 papa Diangende était déjà né. Mama Mwilo azaki dana mwana bana mibale papa Dialungana na papa Kisolokele na mwana na ye ya mwasi wa utaki na ye na ndako ya libala babenge Kutudia
wana papa dialonga na botamite papa dialonga na botamite. C'est que ceux qui maman moula zaki moi ça kimbangu déjà en 1914 tant babengana kimbangu na mission protestant alinga rejoindre famille na mais akenda ko vanda na kambate akenda ki na mbanza sanda na kimpakasa. Alors to lobi ke akoma ko kende ko sala bipai biso kasi azaka na lifutite. Et komaka na le 18 mars 1921 nde akomaka na matadima. Je sais que kimbangu tant babengana ki na mission protestant akendaki na mbanza sanda pe kimpakasa avandaki kuna après akomi otambola ba Kongo mobimba ko bikisa batu na banzeta bokoko comme médecin traditionnel traduit praticien nde ayaki ko bikisa tata mwasi ba papa diangenda babenge mama Kinzembo nde sika yi asalaki relation na famille wana c'est que aza famille na bango te bango nde ba diembeli na masolo wana po ya bikisaka tata mwasi na bango. Tanga juste tata mwasi na bango ayeko tika ye place bango bazalaka nde bakomi famille elengo baka tata mwasi ba papa diangenda komone mama Kinzembo ayambaka mundele moko na ba Kongo babenge Monsieur Cameron. Monsieur Cameron aza mundele protestant batu mwindu na époque wana bakomeye ko boma mindele pe ko lia bango po bamone ke mindele bazoya ko disperser ba famille na biso. Tamba kutana Monsieur Cameron balandiye Monsieur Cameron akimaka agenda obomba na ndako ya tata mwasa ba papa diangenda mama Kinzembo e balala kina mundele wana na sima na tongo akimisi mundele nto bato ba découvrir que mundele to ndeko luka batama epa ya tata mwasa ba papa diangenda mama Kinzembo nde ba betaka mama na alagoni ba bimise na ndako ne babwaki na balabala kimbangu tanga zoleka moni abikisi ndake ndeko tika epa ya petit frère na eba bengiye papa kapata kupenda wa botisi mama mwelu bana wana misato. Ça veut dire tozo yebisa bino bozo yo kabiso boko ko échapper te partout ok toza na bino. Poto bota mi pona to longola maele mabe. Oyo bino boyaki na yango ya kozongisa kimbangu sima. E kimbangu tanga bikisa tata mwasa papa diangenda après azonga ki na place ando ovanda na mbanza sana na kipakasa na sima akomeka koya kotala maladi na o ya tretaki nde badiangenda pe bakisolokele pe bakomeka ko benga ye papa mais na sima to bazo benga ye papa nde baye ko falsifier siko histoire o tozolo balelo elemo ba kimbangu tanga bazangi na mbanza sanda na otobenga Kimpakasa alongwaki kuna na 1917 avant papa diangenda botama ya kendaki déjà Kinshasa donc to éviter place nino ya tjelaki zemi pa mama mwilu po babota papa diangenda po to bike akutaka déjà mama mwilu na kisolokele babotaki na mobali na ye babenge papa kapata kupenda donc koto wana kudu bakimbangiste bosa blackité po to botami déjà pona bino naloba ngo chaque fois na ebika bokoluka biso na bandenge nyonso mais le roi Mvuluzi kimbango yekat na biso pona ko tia lumière ya vérité liko na mesa na façon que Kongo kangola ma mutu mwindo alongwa na buzoba pe alongwa na kati ya kotelengana. Tanga yeki Kinshasa ayaka Kinshasa entre Kimpakasa na mbanza sanda abimelaka na nzela ya mikondo bosawa. Na nzela ya Duma koto ba mama bakendaka koluka bakimpuka o basela bakwanga. Etango aye avandaki na njili. Na njili avandaki juste pembeni esika ba chinois batongi hôpital avant Sainte-Thérèse to relaxer esika wana po esika ngo ezali deux princes ekutana na rond-point place kimbango ndo vana na rond-point na ekoma fulu ezali en face ya hôpital chinois avant église ya ba catholique to pe école ya ba catholique eza avant Sainte-Thérèse. À partir à wana na Kinshasa na njili alongwe njili ake lingwala na avenue Dodoma place avandaka tilelo ezali lupango ngo ebota mai nde sika siko papa Duma yaki kozwaye amemi akotisi na musala ya Pel7 tanga sali kuna 9 mois impayé soka sali fin du mois akezwa salaire aoyoka mundela bimisele cahier de paye ke kimbango dejo leka ko signer ya biteme ngai nde na yeko kozwa salaire nga siko to ba l'accès signature amona ke signature eza oya signer ka ça veut dire azalo kwa doubler c'est que yeso ka sali fin du mois kimbango muswa leka kana déjà jumbo yeso ko makambo wana to ezolekelaye yango ayeki ozwa mokano azonga ba Kongo nde baningo bazalaka na ye basungaki ye na oye moko azalaki nango asombi nzombo wana ya kokauka aye kolongwa Kinshasa le 18 mars 1921
tanga bandi okenda yo koma na matadima yo ndengu ya nzambe bako ekitela kiye amataki 9 mètres dans l'espace pe akitisa ki nzombo na ye na mabele c'est que nzombo na memela ki bana te nzombo memela ki pona ye moko puisque na ba Congo aibe kena kena mo nzombo okauka po na meka kolia kuna elongo na baninga onga na okutana na bango metanga komaki alongwe matadima yo komi na première barrière ya Katangulu akutana na papa fufu wana yene mtaboto la ki nzombo pe tanga boto le nzombo kimbanga lakela ka ete tango ya boto le nzombo kimbanga lakela ka ete kimbanga leki na yake papa na tika laki biloko nyoso kome kolia alia biscuit soka tafuni biscuit na munoko ekomi musunya nzombo soka le fufu na munoko ekomi musunya nzombo bakimbangiste lokola baza batu o bazolinga basomba makamnyo so kimbango po balakisa biso ke bango nde bazali kimbangu papa diange na lobi oya ke longola papa na kila metolobi ke lokuta na bino po papa na akufa na punition wana c'est makambo wana eza papa diange na te poto expliquer déjà que papa diange da aza sanguinaire avandaki na papa Mobutu bazali na collaboration magique puisque so bazali basala nzambe balingai bate ya papa Mobutu amela makila batu te mais bango bande kozana papa Mobutu bazolia bambongo mais ye azoboma batu ato bika baza basala nzambe te eza ndenge mona ba papa Mosengo papa na ba papa Mobutu lelo pe ba na ba gouvernement en place tolobi ke basali nyonso ya nzambe baza Kinshasa bazali ba magicien o Sikatenda o Adina Bala o Deniles o Koutino o Marie Musam o Lombongo o frère Patrice batu wana nyonso bazali batu na soloka ngana otanga bango pona obanga bango te nga batindi ngande pona bimisama kamna bango poasa pe kala mingi te boko découvrir ke bazali batu na misala mabe yango moni mboka elati botutu ezoko telengana na pasi nyonso pa bate batu oyo bazali lokwa balikundi to pe o bayebana bazali batu ya mabe oyo bazoboma batu en secret mais biso tozo ebate mena moi bazobima biso na kombo na nzambe yanto bika kimbangu azonga eba Kongo pe abandaki mateya c'est que matadima yo toloba ke ezali lieu saint de l'homme noir babengi yango marché mondial des esclaves premier marché mondial des esclaves avant Zanzibar ezala kuna na Tanzanie marché des esclaves bandaki na matadima na 1717 puisque na Tanzanie tozaki na ba wenzelo kwa ba Mombasa ba Kiliwa ba Sofala ba Tabora mais avant yango existait puisque ba marché ezaki na Tanzanie ezaki ba marché ya ba sultan arabe nde bandai ko ya somba batu mwindu kuna bazo somba biso ba otalo boso za mafuta mingi ba somyo bageli yao ba somba bato ba catégorie tu ba somba bato mabandi bato mikuse bato milai bato bazolo minene ba somba bato na ba catégorie po ba ke na ba c'est que il faut to sosola malamu makambo ndenge lekaki kasi kimbanga zoki nguya kuna pe akendaki ba Kongo akoma ekoteya quand on dit que le 18 mars 1921 kimbangu mvuluzi akoma kina itando matadima yo tolobi ezali esika wapi bakoko na biso 33 prophètes pe 32 prophétesses ya loposo moindo ya Congo bakangamaka pe banyokwamaka pe balimwaka pe balinga ko boma bango kasi bango nyonso balimwaka na liboke mabele pasuka bazinda kuna na sia mabele seke matadima yo eza lokola marché mondial des esclaves babandaki kokanga ba esclaves nyonso oyo basambelaka nzambe ya mpungu so bayoki na komwa mvidi mukulu onya shongo nzambe ya mpungu bakokanga bino batie bino na bakese bake na bino place wana na matadima yo na matadima yo batie bango na bakese bakezwa transport na bakongo ntongo baye bakese wana nyonso ebetakano bato wana nyonso balimwa 65 personnes etant balimwe esalaki libulu ezanga profondeur bamindele baya babetona libulu wana batonga ndaku ya plus ou moins 1 mètre carré ou bien 1 mètre et demi puisque nga na komaka na monaka ndaku wana Kinshasa mombana bamona ndaku wana te moko bokomona ndaku wana boko comprendre ke makambo eza kuna po biso tokomaka kuna okuta kuna eza na aspect mosusu kimangisa boya tokota me tokotaka tosaka musala
o batinda biso nde mvulusi kimbangu alobaki bozwa nzeto eza na boulevard du 30 juin botia na bidon botia mai boke kobwaka kuna ata bango baboyi bino bofongola baporte wana minei boyebake bokobimisa deya mopepe bande kotambola mpona korensemble bino nyonso yango tolobi ke kuna etika lokola liese na biso loposo moyindo lisusu na mibu 1570 banfumu to pe bankumu ya Afrika mobimba bavandaka wana pona kobongisa oyo tozokobenga lokola makambu na mboka na bango ndako moko na mabanga pe ezali na nse na mai ya kitoko tanga komaka na lopango ya Matadima yo mongongo moko na likolo koloba na ye solo okomi awa okomema batu banso ya Kongo pe ya mokili mobimba ote ya bango kombo ya nzambe ya bakoko na bino ya vedi baloba teke kimbangu ote ya kombo ya Yesu babato bazui basangisi kimbangu na Yesu ba se préparer pour fimbo akekele jouer la bango puisque le kuta wane ko bima poisa puisque to bi ke souffle on nzambe ko na tsa pesi biso eye kosukisa lokuta to eye kosukisa souffle ya bato lokuta bazokosa donc bango bakosuka biso tozana na continuité na bozongi na ye omboka mbanza sanda tangi manga uti kishaza zonga enkamba te akende mba moko na 1921 seke na 1921 da tolobi ke papa Diangenda botamaki papa Dialunga na botamaki papa Sisoki la botamaki so bazaki bana na ye alinga kozonga mamo na famille na ye mais azonga enkamba te tolobi ke na bozongi na ya Kimbangu na ba Kongo azonga ki na mboko babengi mbanza sanda nde bakangaka ye na ba policier oyo tobengi lokola ya époque coloniale babengi kifufu bazali bande ko travailler pour na bamindele force publique na Kisantu na Kasangulu pe babotolaki nzombo to expliquer de makambo wana nyonso kasi tango akomaka na ndako na ye pona kolia oyo tozobenga lokola nzombo wana na sima biloko nyonso o policier fufu abanda kolia ezaleka kobongwa na nzombo na kati ya munoko na ye tangu mvulusi Kimbangu akomaka na mboka mbanza sanda abandaka kobikisa bato bipai binso na makamu isi ndenge na ndenge akomaka kotambola na bato sima na ye lokola Papa Mbumba ya Kongo lokola Papa Mbumba ya Kongo Kinshasa abande kotambola lokola na Papa Otoko ya Angola azali kotambola na Papa Machwa ya Brazzaville pe batu ndenge na ndenge bazala kolanda ye nzambe ya mindele azala suko yokana te ça veut dire lokitwa Kimbangu ezipaki nzambe ya bamindele o bayelaki biso nde yango mo bakotelaki ezuwa bamoni ke mutu mo boye alamusi peuple na ye bato bazolanda esuma kamuna bango bamindele te nde baesala siko complicité ya kokanga mvulusi Kimbangu c'est bato bande kolanda mvulusi Kimbangu ba disciple na ye azali na ba disciple bele bipai nyonso azalaka okende nde bayaka kopesa ye kombo ya mvuluzi elingi koloba mobikisi seke bato bapesaka kombo mvuluzi ya bapapa Machwa na bapapa Otoko na bapapa Mpadi bazaka bapapa ebele na bamama Mikala Mandombe oyo kimbangiste a corrompre ye après kobima na ye na prison alowa baye na ye na centre d'accueil to pe nkamba akufa ye na maboko na bango mais bakotisi ye na makambo na bango ya mabe siko ya yo okuta deja ke bana bashanja bakomisa Kimbangu na Yesu na tango wana ya bimi prison azwaki deja fimbo azolenga azokamwa siko ke makambo oyo na koloba vérité ndeni poso alobi vérité église Kimbangiste panzani po mama Mikala Mandomba yebi vérité makambo oyo tozoloba ke Kimbangu ayebaki Yesu te ayebi pe vérité ke Kimbangu azaki papa ba Diangenda te to bango ba profiter na 1951 to ba bindele ba yeko luka sikoyo ba bimisa famille ya Kimbangu
ndeta ba yeko luka ba bimisa famille Kimbangu ta ba komi na famille ba papa Diange na ba Congo batuni bango boyebi Kimbangu bango pe baloba ka ke Kimbangu azali papa na biso na cadre ya camarade ya papa na bango siko ba mindelo ko bandelo luka falsification ba zui papa Diange na puisque n'époque wana bakuta papa Kisoke na papa Dialungana bazali ba membre ya Abako a soutenir politique ya papa Kasavuvu. On tobi ke bipa union sazala ko tambola azaka na ba disciple pe ba ko pesa e kombo ya Mvuluzi Kimbangu wana nzambe ya ngunza azalaka na yango kosala liboso ya boyei nae. Ça veut dire, avant Kimbangu ya le 18 mars 1921, azalaki pe ko se débrouiller, azalaki na makambo ezo sa melaye mais ayeba ina ko se situer. Mais azalaki na kota bangunza, azo vanda na bangunza donc tolobi ka avant le 18 mars 1921, auta ina na bangunza. Ya mo lelo bato bele baza ba confusion ba lo ba Kimbangu aza ngunza mais biso bita aza ngunza te po abane ko luka a se localiser. Na bomoni pe boyoki makambu na ye ya Mvuluzi Kimbangu epesa ye bamindele kanda pe bazwaki mokano ya kokanga ye na le 6 juin 1921 babandaka koluka ye na mboka mobimba ya Bakongo. Mvuluzi Kimbangu azalaka kobikisa abandaka kobikisa batu na kombo ya Nzambe ya bakoko na biso pe na nzete ya zamba ndenge molimo ezalaki kokamba ye mpona kosukisa tokoloba ete Nzambe ya bimindele na kombo ya Yesu ezalaka koyokana ata moke te. Donc Kimbangu azopela azopesa bosembo to pe vérité Yesu abandaki koyokana te azali ku sans valeur mais lelo yo Yesu wana batie likolo ya Kimbangu seke ba oyo bandimi ke Yesu azali likolo ya Kimbangu bo se préparer fimbo akekele zo ela bino po tokovanda mesa mo to prouver total ba grandeur. Na le 13 septembre 1921 bakendaka kokanga ye na mboka na bango Mbanza Sanda. Ça veut dire bakanga Kimbangu na nkamba te. Bakanga Kimbangu na Mbanza Sanda nde tolobeke tangu bamindele bakomi oluka ye époque coloniale gouvernement ya ba Belge bakomi oluka Kimbangu akimaka nano abangaka abimenga makambo na kutana ona matadima yo tala ndenge lukelinga ba problème bakomi oboma batu na kombo nanga Kimbangu akimaka na bomba na ba grotte oyo eza na Mbanza Sanda. Alors tobike na le 13 septembre 1921 bakendaka kokanga ye na mboka na bango kuna na Mbanza Sanda ezaka na kamba te. Batindaka ye boloko na mboka Mbanza Ngungu kaka na Bakongo balobaki na ye ayebisa bango kaka bwanya mpe maele ya Nzambe bakoko na biso. Babetaka ye banyokolaka ye kasi alobaka na bango eloko moko te. Ekomaka le 3 octobre 1921 kake beta makasi na likolo pe boloko epanzanaki basambisaki ye kasi ayebisaki bango ete moto moindo akokoma mundele akokoma moto moindo na poso te kasi na bwanya pe maele oyo bino nyonso bamindele bozoko intercaler moto moindo pona évolution à la longue moto moindo pe abandosa plus que bino bamindele bamonaka ete maloba oyo yebisi bango ke moto moindo akoma mundele akoma moto moindo babio motu na esa bien te fo bakanga ye bapasola ye motu po bazwa cerveau bake quotidien na laboratoire magique oyo ezalaki na Rome yango tobike bamindele bamonaka ete motu ya Mvuluzi Kimbangu ezali kosala malamu te. Batindaka ye na Kisantu kaka na Bakongo pona batala ye na minganga soko azali kobela mutu te. Ta bakomaki na Kisantu premier événement bamonaki bapasoli ye na mutu batala boye tina libumu bata bo michopo ezate cerveau ezate biloko nyonso ya kati ezate bamonika poso apamba
et puis si bango banga non bazui siko basali croix moko ya nzeta bois noir ya 3 mètres bazui croix wana batie nzoto wana etikalaki poso pamba kimbango bamemi yango ezalaki na le 3/11 mois 1921 bake koposer yango na mboko babenga mbata lelo bakoma benga mbata kuluzu pour événement wana tant batie yango 3 jours le 6/11 mois 1921 kimbango était disparu na croix abimaki mbamo na Kinshasa na Matadi mayo place azwaki nguya donc tolobi ke baminganga tant bapasola ye kimbango pe batalaki ye mutu pe basalaki ye lipaso kasi bamonaki eloko yoko te na libumu na ye pe na mutu pe bamemaki ye na mboka oyo tobenga lemfu pe ngieba pe na mboka kuna nde babetaki ye na kuluzu ya molai ya nzeta bwanwa lokola ndenge bakosaka biso ke basalaka yezu yango kombo ya mboka wana ekoma mbata kuluzu kaka na mokolo yango na ngonga ya 12h juste molili ekotaka mboka mobimba tina kanre jaf na Matadi bata boy kimbanga limwe après 3 jours ake kobima na Matadi mayo seke makamoto oloba batu ya kanre jaf na Matadi mwanda na otozo benga lwa mbanza ngungu batu ebele bazali batemoin makambo oyo seke bazalaka batu ya mabe ya ba magie tango événement ya kimbangu crucifié na croix tango alimwe basantaka fréquence ya mopepa sika pe batu ya bakisi bakoma kokufa mbala moko mindele babangaka moyen na bango kovanda na bakongo ezalaki susu te mbula makasi na kake pe mabanga malili makasi mbula mabanga mbula makasi pe malili makasi bipai binso etikalaki boye sima ya mikolo misatu na mboka mbata kuluzu mabanga moko eutaki na likolo kuna na sanza ekweyaki na nse esalaka kitoko donc esalamaka kitoko lokola ndako pe likolo na kuluzu kimbango azalaki susu te abimaki mbala moko na Matadi mayo epai ya mokonzi Kibala ayaka kolona nzete ya sanda donc kimbango nde mutu alonaka nzete ya sanda ya Congo tango alimwe kuna après résurrection na ye na Matadi mayo tango aye ayeki akutanaki na koko Kibala Matadi Kibala boyoka Matadi Kibala ekanami na Matadi mayo siko bakimbangisa kuna bachanja badresse wana bazwa Matadi mayo bazongisa wana titima Matadi Kibala donc so oke kuna pono comprendre il faut zaka mutu oyebi secret o eza kuna so oyebi te ba omemo Matadi mayo bakeno na Matadi Kibala Kibala baye na ona Matadi mayo yango tolobi ke kimbangu biso to reconnaître aza mvulus par rapport ya misala oyo asalaki na bokoti na ye na Matadi mayo koloba elembo na tiki pona alobi na tiki elembo pona bilenge pona bana bakoya kotonga lopango oyo to pe bakoya kofongola sekele ya lopango oyo aloni nzete moko babengi sanja ya Kongo yango ebenganaka milimo mabe bandoki pe makambu ebele ya mabe sima amemaki bato ebele kuna na oyo tozobenga lokola lubwaku tolobaki ezalaki eza pe lié saint puisque bamfumu ya Afrique mobimba bande kosangana
depuis 1570 pour nous retraiter makambo ya CSRS oyo bande koleka na mboka sima amemaki batu na lubwaku na oyo tozobenga lokola esika bamfumu babandaka kovanda sima azongaki na bango na oyo tozobenga lokola lupango ya Matadimayo pe alobi botonga kilongo wana tolobaki eza kintwadi babai te batonga kimbangista babai totonga kilongo donc faut tokende place wana Matadimayo tovuzola ndaku wana oyo ezozipa libulu ya bakoko esika mopepe ya délivrance ebimaka soko kimbangiste alingi te tokende toke wana le 24 décembre 99 babenge biso basoldat tous les unités de Kinshasa baiki kokanga biso na cité verte l'hélicoptère etambolaki bachar de combat bimaki na bazamba balation makasa pona kozela biso kimbangisa fundi biso ke toza ba rebelle tozo ko buka église na ye na Matadimayo ba arme na ndenge ba mag etelemaki pona kozela biso ça veut dire bakanga biso le roi ba miyibi ba arme temi na ba prince bazo contrôler bis moko pona koluka messager po bango bafundi biso mais biso abatoke kuna to komena na centre de quête ese bango déjà que to kutana kimbangu atindi biso kuna to poto bikisa mboka na biso mais bato kimbangiste balobi ote biso to kokoma kuna te makambo wana eza bango po balela ngo corruption et uta Rome allez bakangisi biso pona babomba vérité wana puisque to yebi que kimbangiste a travaillé dans le gouvernement congolais. Rien ne marche kuna po bala conseil ou bapesa ba quantité bango tout solo kana soloka mais biso lobi ke toza maele union soit ko déstabiliser ba force obino bo dondo na nguna na Kinshasa biso to sa musala et ko silisa bino ngala pe ba to ba koyoka bino susté po ba comprendre que bino ne mutu bozongisi loposo moindo na kata souffrance o ba bateki mvulusi kimanga yiki da sala musala na ye esengela kisiko ba oyo ba vivra kina ye ba pesa éclaircissement wana pona et pesa continuité des programmes mutu mwindo akola na vérité na ye mais bino bato ba Congo bolobi o kimbango za motinda me ya Yesu ale bokoti mobulu donc to suksi matin na biso ka minute to fongo la ligne pour na 30 minutes bato ba poser ba question to clôturer normalement l'émission il y a en direct Facebook en 1 heure tout ça l'aime sous 45 minutes il y a matin il y a 15 minutes il y a ba question réponse pour bato bazaka na moi compréhension le quoi to que tozana ba beaucoup to ando kopesa ndambu c'est que lundi lobby to kokutana to kopesa sujet mususu vendredi peut to kopesa sujet mususu dimanche peut to kopesa poto bike si la kate 440 000 livres c'est que ti biso to kokufa bana biso ba yo continuer makambo wana donc et aussi là ils allaient 454 000 livres par rapport à évolution ya génération des générations c'est qui m'a ngutanga longwa isu na Matadimayo lobi ke fubo vuzolanda ko bosa kilongo kintwadi après kendaki susu na lubwa ko après ke ma lutendele na lutendele sika bakanga ke na 1922 makambo ngana oloba ke bataki kimbangu na bakongo na mbanzangu na 1921 parcours à salaire qu'on est joué une année donc dans le 3 11 mois 1921 le 6 11 mois 1921 tant à seku na quoi abimi na Kinshasa nda sali parcours ke lutendele bakange kuna bache na tono babwaki na mai na 1922 bamona kimbango asekwaki abimi oto benga kimbango abimi na tono atelemi likola fleuve Congo asimbi koko lemba komi na lemba oboyoka kimanga simbaka na 1922 tongo babwaka ke na tono tonga bimili kwa mai asimbi koko lemba na loboko ya droite asimbi koko machwa wazalaki Brazzavillois na loboko ya gauche abandi kotambola na bango likolo mai akenda na bango tina port ya Maxavico kuna port Maxavico tolobaki akenda kokutana na ba premier vicariat yambo na église babengi Sainte-Anne et pas koko ngobilanga mpama ndeta ngakutani na koko ngobilanga mpama akutani baza bateke akutani na otozo kobenga lokola la vicariat ya mboloko monsieur Joly na monsieur Corneli ayana mupepa makase panjana ba vitre église catholique na ba rideau babomba makambo ande ba yeko kanga e ba pesi e pa ya mundele mo babengi monsieur Braconnier
kombo na ye Jacobis azalaki envoyé spécial ya roi Léopold II atambola mundu ki mo ba benga Moser Sengande azo bomba banzoko ba ozo ba minu wana banzoko ba okesango ba ivoire ba zo ko tekela biso sous cher yemta kangaka mbuluski mbangu na nzete moko eza pembe na boulevard du 30 juin pembe na ambassade ya Belgique abeta 9 coups de balle ya mundu ki wana Moser Sengande kimbanga bandi koyemba mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukulantima olimbi sinzete fongwa ma kimbanga kota na kata nzete nde akende ko bima na nzeta ba oba mususu eza na kinkole donc pona mukola lelo na version wana to suki wana à la longue to ko continuer ndenge nini balongola kimbanga na Kinshasa po ba bema na ba parcours mususu ya ba boloko na ba Équateur ti ba mema ke na Lubumbashi puisque ba kimbangisa bazo bomba makambo ebele biso sikoyo to ko sepela na maele mabete ya bakimbangiste bazozongisa kimbangu sima yango to botami siko to lobi ke to bimi siko to kobanga mutu te tango nyonso tozana bino ya be na boulevard du 30 juin biso to kendaki kuna to koti na lupangu wana to kuti nzete babamba papier munene bakomi epekizami ko simba nzete bachela ngo parabola munene filma ka nzete wana po ayibisa bango abike bozela bomona bana moko bakoya mukolo bomona bana baye awa boye bakengonga nanga kimbango ekoki tanto komaki wana na ba immeuble na nyo suba mindele mbavanda ka ba Belge biso komaka ba 37 personnes to bandi oyemba tango yango yo likambo na tango na yango oyo nde tango akimbangwe ba mindele babima na ba immeuble likolo na étage bazotala biso to yembi ko mangongela lobi bo bangelo kote tokata baposo banzete le temps tokata baposo banzete 7 unités ya ba militaire à Kinshasa baya wana baye bakanga biso koma ngela bokata banzete to umela te to longwa po bakolamuka kala mingi te tokata baposo banzete to bima basoda batanda mandenge bayambaka mokonzi ndenge batela mokonzi tapi bapesi biso passage to bima wana tozovanda na lo wa 73 na commune ya Kinshasa. Tanto bimi ko mangela bite to kozonga na siège te po ba koya Holanda biso kuna il faut to kima na njili to kima epa ya mama moko babenge mama nzinga me azalaki fasi ya papa Kimbondo baza bakoko ya papa Mpadi to ba ke papa Mpadi azalaki lieutenant ya armée du Sali mais na 1934 ba continuer armée du Sali batindaki ye na lo wana Kisangani ake visiter ba prisonnier ba tumwindu tanga ke kuna kuta na Kimbangu na prison na ba mama Mikala message qui m'a appelé que yamwande et révolta qui est abouakisa makambo ya armée du Sali pour à ça la suko église des noirs en Afrique c'est qu'à ça l'église des noirs en Afrique en 1934 mais mission au batikela qui est à kende kosangisa Angola Kinshasa na Brazzaville basa la Kintwadi so na compréhension message au ya zoki tango ya zongi Kinshasa à l'obité mutu mwindu pazana bonzambe na asali église des noirs en Afrique abandisiko kobongisa programme ndenya kosangisa batna Kinshasa baye kosanga na yolo ezo na 1966 basanga na papa Bamba na papa Kimba na papa Anani na batata Onda esika toloba ke c'est papa Diange na ndemta kende ko fuda ba pa Mobutu ke ba sa politique po ba beta Mobutu coup d'état nde Mobutu akende ko pendre batu kuna na martyr. Voilà pona mukola lelo tosuki wana nzamba bakoko na biso aza na biso elongo siko to linto fongwa ligne na biso mais avant to fongwa ligne tozo répondre na nous quelques questions au batunaki semaine prochaine to lobaki déjà que to pesaki numéro na biso ya téléphone a ezali 00212 675 ou bien 675 36 29 13 à la fin. Donc, on va faire un numéro, soit de PC accès, il y a ligne. On va faire un numéro, tu peux faire un message dans votre tanga, puis tu peux répondre. Tu peux répondre à une question de bosso, tout le monde a dit que makambo ya chiffre 4 est boni. Makambo ya chiffre 4, tout ça là d'ailleurs, émission na YouTube, na tango ba indo. L'avenir politique ya mboka Congo. Na kati avenir politique, puisque question na batu na ngo chaque fois batu na ki chiffre 4 concernant président Joseph Kabila,
makambo eza ndeni to expliquer yango à tout moment to loba yango ke ngana o toza bana bilaka c'est que mutu tout na mokilo aza mwana bilaka mais eza na bana bilaka ya négatif na bana bilaka ya positif soki manga loba yeke bokomona mokonzi moko akoya mwana mukie aloba yete ke yene mutu ayo sukisa makambo nyonso eza ba parcours alobaki ya kozala lokola mutambu ya bakoko po akozala zoba ando signé coltan bozwa oyo boye bozwa po ye azolengelaki bokonzi po yeba yebika babomaki Kabila le père po azalaki tete envers Mamindele alakita Mamindele ke bokoki kopesa Congo embargo te le contraire Congo nda koki kopesa France embargo Congo nda kopesa États-Unis embargo Congo kopesa Suisse embargo Congo kopesa Grande-Bretagne embargo Congo kopesa Canada embargo Congo kopesa Allemagne embargo Congo kopesa Espagne embargo baza eloko moko te bandeko tozokende boko comprendre que Union européenne na communauté internationale ndazolekela biso na maelemo amabe il faut tosukisa yango mpona tomona bolamu ya mboka wana Congo c'est balobeke so bomoni mokonzi ami na ye aye bitumba ekobundama na époque na ye mpona toyeba banani yango tobunda na bango après kobunda nde toyeba biswa sikoyo 5e mokonzi akoya sikoyo kodébute premier programme évolution ya mutu mwindu seke bakonzi oyo mokimbango aklasaki bakonzi na cadre kake maturité moko boye ya l'homme noir ekola po acomprendre politique puisque tolobai ke Bamindele basangana na le 19 juillet 1419 na kati ya Île de Madère assemblée politique ya ba jésuite ba franciscain